my name is Kiki, and today na we lobali solo na nga na lingala. So men nyonso na omeka ho. So na koti yango na anglais na koti yango pe na lingala po bato oyo ta mususu bakokola na mpenza na anglais te bala na mo na lingala. Lisola lelo ezaka oyo ya vendredi Mama oyo apesi lisolo tango makambo nyonso oyo banda koleka azaki 19 ans. Akola na bandeko na ye na village mo boye awa na poto kaka na bapaka na bango. Akola bien, azaki bien, bolingo ebele, village yango pe ba nyonso bayebani, basololaka, bon, kitoko. Est-ce que akomi 19 ans, j'ai un garçon aye ovanda na balabala na bango. J'ai un garçon ango, babandi pe osolola, po ba nyonso basolola na bango na village yango. De soki pe amoni neti asoye na serre na ye ou bien tant mususu asoye neti na mwa voisin mo boye oyo abana numéro 35 pona ye ebana koloba na ye elomo te po bato nyonso basololaka na bango na village yango. Sikoyo bamasolo ya bango ekomi masolo ya bolingo babandi kolingana. Garçon yango pe après quelques mois alobi nga naza na posa nakutana na bapara na bino po alina bala yo mana bato asepeli bon asepela tendeni kalinga bala ye. Sikoyo alobi problème eza te pesanga mo temps nakende kosola na bapara na nga après nazongela yo. Alexis pe moi ba jour ayebisi mama na bango mama pe asepeli alobi problème eza te na pokwa tosolola biso nyonso makambo na pokwa yango pe baya na ye bazalaki kuna bango nyonso babandi kosolola. Papa na bango abandi kotuna ye azage nini bapara na ye auti wapi asalaka nini ye pe azo répondre na ye kaka. Sikoyo yaya na ye ya mwasi azo comprendre lisolo oyo nyonso eza mpona garçon wana oyo awutaki koya ovanda na balabala na bango asiliki. Azoloba siko pa ya baparent mpo ndima libala oyo te. Garçon wana aza sérieux te, aza na misala moko boye asalaka neti mwa makambo moko neti mwa bacriminalité asala makambo ya bien te. Bayaya na ye pe ya mibali bakoteli ser biso tokoko ndima libala oyo te. Garçon wana aza bien te topesa baleki na biso pa garçon wana te. Sikoyo baparent malgré bazalaki na bango na esengo na bango bon basepelaki koyoka moto alingi ya abala mwana na bango bakomi sikoyo na mwa badoute bayebisi mwana topesa makambo yango mwa temps. Ata ndenge mwana bato azo comprendre elo te ndenge ser asilikaki ndenge apelisaki moto azongi pa chéri na ye ayebisi ye tala makambo ya wuti koleka boye. Ok, ça va topesa bango temps. Mais bazopesa bango temps bango bakontinue bango relation na bango mais baparent sikoyo baloba lisusu elomo mpona libala yango te. Mais soki bayaya na ye ya mibali bamoni neti ser na bango na libanda na garçon yango bayoki ye azosola na telefone bana kobeta ye kofinga ye ti pe bakomaki na niveau mwana akoya lisusu kokende classe te bakangi ye na ndako. Soki abimi chambre eza po alia akende na douche bien toilette elo mosusu te. Chance bazwaki telefone na ye te. Na sese asolana na ye na chéri na ye na telefone me bamona lisusu te po mwana bato bakanga ye na ndako akwaka lisusu kobima te. Moko moko ser ayoki azosola na ye na telefone akiti na sepa ya baparent alobi mwana na bino ayoka te topekisi ye abima lisusu libanda te nayoki azosola na garçon yango na telefone bayaya pe bakoti
tozongisa ye kaka na mboka. Azwi mpe décision azonga na mboka mwana bato o akola awa azonga na mboka po akende kosala nini. Ayebi mutu kuna te, langue alobaka na ye mpe bien te, ta mosusu alobaka mpe neti nga akosala nini kuna. Mutu akola na ye awa azonga mwana mabe azonga Afrika. Basombi mpe batike, mama akangi mpe sak, bayaya ifale bakende kotika ye. Bazwi mpe nzela bake. Po banda bakangeki ye na telefone, wana bazwi mpe telefone, ti bamata na avion ezaki 3 jours. Na nzela sikoyo po bakende aéroport, bazobeta ye kaka, bazofinga ye kaka. Mwana bato akoka lisusu te. Alobi please, botika kobeta nga. Nalingi mpe kokende Afrique te. Nalingi na nga ozonga mboka te. Nazo promettre bino, soki tozongi na ndako, na kokata contact nyonso na garçon wana. Soki yokaki kaka mawa, nayebi te, bandimi, balobi ok. Mais soki tokuti yo, ata soki bokutani na nzela, opesi ye mbote, tozongisa yo kaka na Afrique. Obanga te. Na kati contact nyonso, na nzela kutu nga na otala ye te. Bazongi. Est-ce que bazongi ndako ekomaki déjà retard? Bato nyonso bakenda bango kolala, bakanisi pe ye pe akenda ye kolala, mais abandaki kozela, bato nyonso balala penza bien, ozoyoka penza bato bazo ronfler na kati ya ndako, azwi sac na ye, akimi. Akenda ndako ya chéri na ye. Chéri yango pe afungoli porte, azaki bon, na mwa choc neti po ezaki butu. Déjà 3 jours azosola na copine na ye te. Déjà yebaki pe ba nouvelle mo te. Akotisi ye, ayebisi ye, oh makambo boy, euti koleka. Problème eza te. Donc bana na biso kaka sans ba parents. Babalani pe, ka semaine wana babalani. Sikoyo azongana na mobali na ye, na balabala, oyo baparents na ye pe babandaka. Bandeko na ye pe babandaka. Be basololaka te. Malgré ndenge asalaki choix na ye, akimaki po alingi mpenza kozala na mobali wana. Quelque part pe alingaki contact na famille na ye ezonga. Sikoyo mokolo nyonso lundi ti dimanche akinaka na bandako ya bapara na ye, abetaka porte me moto afungolaka te. Bamonaka ye me bafungelaka ye porte me akendaka kaka. Akomprenaka te ndenge nini makambo ebeba na niveau ndenge ebebaki po azomona ndenge babandaki bazosola makambo wana libala, ndenge yaya na ye ser na ye apelisaki moto, ndenge bayaya na ye ya mibali mpe bakotaki, ndenge makambo nyonso eyindaki. Mais pona nini raison penza ayebaka yango te, ti jour wana ayebaka na ye yango te, mais akendaka kaka. Moko azalaki na nzela po akende susu kobeta porte place bafungelaka ye te, amoni voiture. Mais voiture yango ezalaki neti mwana mosika. Ndenge ye amonaki voiture yango, alobaki bon, akoki na kokatisa. Ela sikoyo alingi akatisa, boum, voiture ebeti ye. Alali na mabele. Mwana bato mawa, alali na mabele. Choc, azo comprendre te po voiture oyo ye abandaki komona. Ezalaki voiture ya ser na ye. De sikoyo soki ezalaki voiture wana, ebeti nga mpona nini. Ntango afungoli miso, amoni pe ser na ye abimi na voiture. Abimi pe. Alobi, yo tuti nga mpona nini. Nga na tuti yo mpona nini? Okanisaki na otika osala bina yo na mobali oyanga. Mobali oya yo na ndenge nini. Mobali ya vi na nga.
oke kobala ye. Sikoyo yo ozokanisa na otika bino pe bovanda na otika te. Ta mosusu sikoyo na rate me na kokontinue ti mokolo okokufa. Sera ngo amatina ya bato irake. Mwana bato asali effort atelemi azonga ndako. Ba image nyonso ndenge babana ko maltraiter ye. Ndenge sera na ye abana ko influencer bato nyonso na famille. Ezala inde po albanaki na ye abanaki ko zala na bolingo pona mobali na ye. Mais loko eza bizarre na kati ya lisolo nyonso. Sera wana na mobali na ye bazala jamais ba chéri. Masolo kutu abolingo ata mukete. Moko wana akena lisusu pa ba parente mais jour elandaki azongi routine na ye. Presque une année bafongola ye porte. Même comment maman na ye afongolaki. Apesi mbote te mais akotisi. Bandeko na ye pe na kati ya ndako bazolobisa ye te. Papa na bango kutu atalaka ye te. Me akendaka kaka. Ayidaka mama na ye, mwa olamba, mwa cleaning, me balobisa ye te. Panda mama bakotisaki ye, ti balebisa neti mwa ba mitema na bango, babanda osolola. Ezalaki pe 6 mois. Donc mwana bato na une année et demi wana azwaki zemi abotaki. Me balobisa ye kate. Sikoyo babandi kosola mwa moke ba accepter na bango libala wana yaya na ye wana mwasi abala pe bon mobali mususu me abala pe bayaya na ye mobali na mobali na ye bakomi taba camarade. So mobali aki quelque part toujours azala na yaya moko po bazaki 3 toujours azala na moko na bango. Mais ndenge sikoyo ye abana koloba lisolo yango neti na mokolo ya lelo bazala lisusu te. Sikoyo nga na tuni mais makambo ebeba lisusu po ozoloba neti eza makambo ya kala ya lelo lisusu te. Alobi oui po bana nga akufa. Souffra jour à lelo bana akufa. Pour moi na bango azaka 7 ans. Alors ya esala nga pasi makasi mais soki na tali mwana nanga na mwana mobali nanga mobimba. So epe fona zonga ba décision nyonso nazwaki na ozwa ngo lisusu. Mwana oyo mama bon nanga yaya abunda po na libala na ye. Mais abunda pe po na bolingo ya famille na ye zonga. Na osepela oyo tikali mwa ba réaction mwa ba commentaire so bino pe boko ko sala mabongo ponga penza e toucher nga na yebite so na koka mutu na yeba écouter année passée ayaka bongo pupu bolingo na neni natika famille nanga oyo tozaki biso oyo tozaki bien tokoli bien natika ba nyonso kapona bon na yebite wana entre parenthèses mais na osepela koyoka ba commentaire na mino ngai na ozonga semaine prochaine na oyebisa bino ndenge nini bana ya kufaki.